Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Bonjour, bonsoir, na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission na nga na mokolo ya lelo nga ndikola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Lelo mama Bijou d'or na ye kaka kosolola na ntina ya lisolo moko nauti kobeta mobali moko boye bazalaki na mwasi na ye, mobali alobi non nakende koluka vi na Congo epuis mobali ake kobala na kini. Nazongi lisusu mpona kosolola mwa moke na ntinaki nazwi bacoup de fil ebele ka nde nayebisaka bino masolo ekokanaka. Sikoyo ntango masolo ekokanaka, masolo mpenza ezalaka na place nango ewutaka, mais oyo ezalaka bakopi ezalaka nango nde lisolo oyo nauti kobeta. Ipare lisolo bongo moko eza na entourage na nga place nga na vandi mama Bijou d'or Samboul, mama Bijou d'or ayebi eloko te, mama Bijou d'or abeti lisolo ndeko moko ya mwasi na mboka ya Bonn sans kotanga kombo na ye parce que aboyaki abengaki nga abi mama Bijou beta lisolo na nga mobali na nga boye oyo eza deuxième fois ndeko wana apesanga lisolo, apesaki nga lisolo ya liboso aye kopesa nga ya mibale de yango mama Bijou d'or nabetaki na kati ya chaîne na nga, mais on dirait bato bakomprendre nga mpenza malamu te tellement awa eza nango place ya kosamba te. Bato bayebi kala koki kobeta lisolo ya bato wana te. Donc ata kutu paki yango ya mbongo boye nakoki kobeta lisolo ya bato wana te. Et puis mutu abengaki ngai, mutu apesaki ngai lisolo na ye moko, mais mwana mwasi oyo mokolo lisolo ya kote na biso je pense pas akoki kobenga nga mpona apesa nga lisolo na ye ekoki kosalama te. Donc masolo ekokanaka yango mama Bijou d'or na ye vraiment komekana nuko solola na ntina ya bandeko oyo bameki kobenga nga. Et puis soki conseil ya moke ezali ya kopesa na suka, pourquoi pas nga naza wana mpona kopesa kaka conseil na mutu nyonso to kokutana na video nanga mpona mbala liboso. Soki osabona te mama Bijou d'or alobi sabone na Bidor TV fina cloche wana notification mpo biloko tuna banda kotia ekomelaka yo na facilité nyonso. mama Bijou d'or abetaka masolo na ngai ezalaka mingi oyo epesaka conseil. Et puis mama Bijou d'or asalaka bapublicité, nasalaka publicité ya auberge na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. Auberge na biso eza na bachambre oyo ebandi a partir ya $15. Na kati ya chambre wana okozwa douche debout na oyo ya kitoko ya propre. Et puis na kati ya chambre wana oza na TV na yo, oza na climatiseur, oza na frigo koyamba bapaya na yo, soit soki ozwi ya premier niveau bapaya na yo baovanda na balcon, soki ozwi ya rez-de-chaussée bapaya na yo baovanda na véranda na se. Na véranda wana tobongisa bien, toza na mwa restaurant na biso oyo mama Nadine aza wana alambaka mpona bandeko oyo bazalaka na fatigue ta mosusu ya kolamba. Et puis lisusu nini à part chambre simple wana toza na baappartement oyo ezali ya chambre salon cuisine, comme mpe toza na baappartement eza ya 2 chambres salon cuisine. Bandako na biso vraimen eza na prix moko ya kitoko yango wana toujours tozozala plein, toza na baclient ebele, témoignage na biso ezozala toujours ya malamu. okende kokuta penza akei moko ya malamu. Soki oza kutu na besoin ata bafamille na yo bapusala pembeni te kuna penza okokende kose retrouver okokuta vraiment bafamille na yo baza wana. Donc nazozela yo ndeko oyo ozotala nga kohésite te, benga mama Bijou osala réservation ya place na yo ya kolala ya auberge na biso oyo eza na Matonge na Irebu A37. mama Bijou asala makambo ebele. Donc, si vous avez besoin de poser l'interview, maman Bijou, looking en tout cas, tu solola, et puis tu as l'interview, et quand tu as la main, tu as la maman Bijou. Vous abonnez, suivez-moi, partagez la vidéo, j'aime dans la besoin, et ça pour soutenir, Moussala ou maman Bijou d'or à Salaka. Tous on a la solo ou maman Bijou d'or à Yelibino Namukula. Oui, bandeko langai, maman Bijou ka ande na Zalaka na beti li solo moko, et qui ko kwea place, et qui ko kwea.
bande komoko boye ba comprendre te bakanisi lisolo oyo nga na beti eza lisolo à côté oyo eza ke mwana mwasi moko tovanda na ende abengi nga apesi nga lisolo na ye babandika koyebisa ngai yo mama Bijou biso tolingaka yo mingi tolandaka yo naza kuta abone na yo nasila mema mutu na maison de passage na bino yo yebi nga te me nga na yebi yo en tout cas lisolo moko uti kobeta lisolo moko uti kobeta en tout cas obeti na o lisolo bi opesi na o na conseil kitoko mais lisolo wana ebandeli ti suka ezali faux mwana mwasi abengi yo apesi yo lisolo il fallait aloba vérité alobi vérité te lisolo wana ezali lisolo ya lokuta donc alobi malamu te yango wana naza décidé na benga yo na yebisa yo vraiment verso ya malamu mpona omeka kobeta yango na chaîne ngabi ok mwana mwasi apesi nga lisolo yo yebi ye oh oui lisolo wana oyo beti en tout cas mokili mobimba toyebi na biso place euti toyebi place lisolo wana euti mais nga nalingi kaka nabenga nalingi napesa o verso ya solo kabi verso ya solo oke eloba lisolo d'abord moto apesi nga nkombo na ye nani ntango atangi nkombo nga alobi en tout cas vraiment pardon o badoci balobaka toute mélaise pardon vraiment lisolo na nga eza ya fille oyo otangi nkombo te lisolo na nga moto apesi nga na otanga nkombo na ye te mais yo mekana nikobe koyebisa nga likambo nini oyo oyeli ngai oh mama Bijou lisolo wana ezali boye zela kutu na tindela yo bafoto ya mwana mwasi oyo bauti kobala ye yo moko komona mbula ni omona ndenge azalaki jeune mbula nini bayebanaki na mobali wana ezalaki libala na ye mwana mwasi oyo azali na mboka na bino ye mpe azalaki nani copine kutu ntina lelo babala ye te bauti nde kobala kosala geste bauti nde kobala bana bango nyonso tu bazalaki bacopine ya mutu wana sikoyo kosalaki moko wana oyo mwana mwasi oyo ayaka na poto ye atisalaka makasi aye kozwa zemi yango wana mobali atindaka ye na poto lokola rêve na ye ezalaka na poto mobali atindaka ye na poto batikalaka kocontinue na fille auti kobala sikoyo fille auti kobala sikoyo en tout cas azali mwasi na ye ya lelo te mwasi na ye ya ntongo bandeko na ngai ta mosusu bokocomprendre te na bato bayebi lisolo oyo te mutu oyebi lisolo oyo te nazotia balie moko awa mais kana kotala première partie nango tala mpe deuxième partie nango tala mpe troisième partie mama Bijou azobeta bandeko baconfondre lisolo basolo oyo nga nabeti bakanisi eza lisolo moko ya kote na biso lisolo oyo nga nazobeta sikoyo eza oyo bango bapesi nga mais sans kotia foto ya mwana mwasi wana sans kotia foto ya mwana mobali wana sans mpe kotia foto ya mwana mwasi aza na Afrique sans kotanga bakombo na bango ekosala ke mama Bijou mwana mwasi wana ayaki kowelela azwi zemi akei poto mais mama Bijou ozoyeba mama Bijou il faut oyeba mwana mwasi wana oyo azwaki zemi batindaki na mobali ake kobota na poto ezalaka mpe libala na ye te ezalaka libala ya yaya na ye mwana mopapa wana abandaka kolanda nde yaya ya mwana mwasi oyo ayaki na mboka na bino kuna abandaki kolanda ye tellement lokola yaya wana azalaki mpe yuma leki akomaki koenvie mobali leki akende koyebisa mama na bango alobi ke oui mama salela ngai mwa bikilakila mpona mobali oyo alinganga mpona yaya azolinga ye te nde mama na bango ayaki kosalasala soki mwa bikilakila na ye papa wana mpe akomi kokoma mpe amoureux ya ndeko na biso ayaki kobota na poto mais na ntango ndeko na biso ayaki kobota na poto ntango akomaki mpe amoureux na ye papa wana mpe azalaki na mwana mwasi moko boye bandeki kovivre na ye na kini donc azalaki na bakopine na ye ebele mwana mwasi wana mpe azalaki kaka lokola mpe copine mais tellement lokola azwaki zemi nde bayaki kozwa ye non azwaki zemi baye kozwa ye nani baye kotia na résidence ya papa wana bakomi kovanda esika moko sikotema yo akomi kovanda na kati ya ndako wana azomona ke ye nde mutu akomi madami ye nde mutu babali ye nzoka batikala ye kobala ye te mwana mobali wana azalaki mpe kaka na bakopine na ye ebelebele ti lokola bandaki koenvie kaka poto nde mobali ayaki kosala ye ayaki kotinda ye na poto mais batikali kocontinue na mwana mwasi oyo donc ayaki kobala mwana mwasi oyo awuti kobala ye sikoyo libala ya lelo te mama Bijou ekosala ke mobali wana ayaki kozwa problème moko boye na mosala esali ke akima akende na ye poto mobali wana aye koya poto awa aye kokutana na mwana mwasi oyo atindaki ye na poto atindaki ye na mwana apo babandi susu kobota ta babandi kobota batikala na bango kobala ye te mwana mwasi wana mpe oyo atikalaki kuna na kini ye mpe
ayaki kokutana na mobali moko boye abalaki na ye pe abota na ye pe bana ekosala ke mobali na ye oyo abalaki kuna na kini mobali yango akufi ale oyo biso pe oyo mobali oyo ayaki na poto tema lokola mwana mwasi oyo azalaki na oyo azalaka na ye balobiki alandaka ye mpona bamoyen ekosala ke mwana mwasi wana na poto ipare akomaki komaltraite mobali na ye akomaki kozala susu na comportement malamu te parce que ye alingaki na ye nde poto ekosala ke oyo biso ya mobali wana akomi kosolola na copine na ye ya Congo bango surtout bacopine mais oyo aboti bana oyo bazalaka ndako moko oyo wana atikalaki ye pa balaki na ye epuis mobali na ye akufi ekosala ke oyo ya biso awa akomi kobenga oyo mobali na bango abengi yakine akomi koyebisa ye banda na ya mwasi oyo naza na ye akoma komaltraite ngai boye na boye ye mpe kuna alobi nga mpe mobali asa akufa na ye nga nazotindela yo biye oya comme ça tovanda na biso mwana mobali ala pa akei kokende akei kuna bango mibale na mwasi na mobali bakomi kobunda ale mobali aye kozonga na mwa poste moboye na mosala kuna ekomi sikoyo ke mobali akomi na mwa poste mobali akomi na mwa bacope ekomi sikoyo oyo ya biso atikalaki na poto tellement balobi ke ye alingaki mobali mpona babien akomi kosala ke akomi komotema na ye ekomi kozongela lisusu mobali mpe sikoyo ndenge azalaki wana wana mpe lisusu ya afrike alobi nonono ngai il faut obala ngai nde mobali autaki kobala mwasi wana abali mwasi wana feti munene ipare kutu ndeko na biso azalaki na poto alandaka mobali akendeki na kini mais azoki déception parce que akende kokuta mobali wana azalaki déjà na mwasi na ye moya kokota kotala badetail te parce que eza bavie ya bato nga batindeli nga bavoice nga batindeli ngai bafoto nga batindeli nga bavideo batindeli nga makambo ebele soki nazalaki mutu oyo ke na linga akobimisa bamakambo ya bato baza entourage na nga nakokaki mpe kotia yango nakokaki mpe kotia bavoice wana parce que eza mama bijou mutu alobi te mais ça sert à rien parce que biso surtout tozala bandeko mama bijou aza wana te mpona kozwa masolo oyo eza ya mboka na nga mpona kotombola yango boye non nga soki nayebi mutu bapesi ngai lisolo na yo malamu nakima nabeta yango lokola fille ya Belgique malamu nakima nabeta yango lokola fille ya France nakoki jamais kosala ke masolo na biso ya bato ya Allemagne nayaka navanda natiaka bafoto ya bato nayaka natiaka bamingongo ya bato naosala yango te parce que mama bijou dor alukaka kimia nalingi lisusu nayebisa ndeko mo mwana mwasi mo boye tokutanaka na ye na Lidl alobi mama bijou ndenge nini bato batindelaka kaka yo bavoice wana ndenge nini nano bato batindelaka kaka yo lie wana na likambo moko euta ekobima koto oyo nga mama bijou navandi koto oyo nga mama bijou nazalaka na nga mama bijou navandi kote oyo bato bayebi ke navandaka koto oyo soki mutu aza na problème na mutu moko ya koto oyo bato mingi babandaka epa na nga abandi epa na yo atuni yo mama bijou eske okokobeta lisolo ya fi boye soki mama bijou aboyi ta mosusu bake koluka kote mosusu donc napesi yo réponse ya ndeko tokutanaki na Lidl basolo ya koto oyo eyelaka nga nde mutu naboyaka neti oyo soki nalingaki natia bavideo na ndenge ndeko na biso ya mwasi akendeki na Congo nalingaki natia bavideo ya ndenge bamabala na bango kuna na kini ezalaka ndenge mwana mwasi azalaki nanu mwana mokie ntango balingaki ye bango nyonso tu bazalaki bajeune ke libala eza ya lelo te libala eza ya kala epuis nalingaki natia bavoice ndenge balobi nyonso tu wana me mama bijou naza na ntina nango te parce que ça sert à rien ça sert à rien nga nayaka na nga mpona kolekisa bavideo na nga na pre na suka kotala bavideo ya maison de passage na biso mama bijou do azobengisa bino bana mokili mobimba bopesa ye confiance boya na auberge na biso eza na kine na matongi na Irebu bozala jamais desi esali bongo yango na ndenge napesaka mwa message oyo ke lisolo oyo nga nauti kobeta eza ya kote oyo te lisolo oyo nga nauti kobeta euti na bonne lisolo ya kote oyo bato boyebi nga boyebi bien ke mama bijou akokobeta lisolo wana te boyebi bien ke mwana mwasi wana akokopesa nga lisolo na ye te donc lisolo oyo soki bokanisaki yango keza lisolo ya biso ya kote oyo lisolo ekokaya esali kaka lokola ekokala mais oyo ya biso ya awa balobi ke mwana mwasi wana ye moko abande komaltraite mobali na ye balobi ke eza mama bijou mutu alobi te naza na bavoice
balobi mwana mwasi wana ye moko bande ko maltraiter mobali na ye, balobi mwana mwasi wana libala ezalaki nango ya ye te, libala ezalaki ya yaya na ye, balobi mwana mwasi wana kutu mwana mwasi bauti kobala siko aza mwasi ya lelo te aza mwasi ya kala, et puis basi babota na mobali soki bana misato soki 4 je sais même pas. Donc yango wana bandeko tozalaka na biso kaka bien, on sait jamais, parce que ngala kokoza ata musu na problème na yo ke okutala mwana nga na nzela olinga ete tamso ba mwana bijou yo po koza na problème na nga na kutela na mwana na nzela na olinga mwana na openza te na bia mwana ya intel ya mwana tozala kaka toujours bien yo osala lelo mama bijou de chantage na mama bijou de azasko na ba dossier na maboko we mais mama bijou de aboyi na ye alobi c'est mieux makambo ngala yo kitikala ka pona ngamoko o na ekoloba pona batu nyonso to babetisaki ba mabaku o bakanisaki kenkala beti lisola muto kote na biso na beti lisola muto kote na biso te pona ko beta lisola muto kote na biso te so la beti lisola muto kote na biso seke to coopéra na otam susu bien nende ko wana za na bon to solo la bien abenga kanga le mama bijou beta lisola na mbabe ko tanga kombo na ngati bomoni ba biloko bongo to coopéra bien o mama bijou beta lisolo na ko beta mais non tanga la kombo te pona oluka ba problème. En tout cas c'est ça on a linga qui na pesa comme message na bato ba yebinga parce que muto yebinga te za passe pour comprendre makamna lobi. Et puis nini lisusu ceux qui na kopesa conseil na katikati ya makambo wana uti koloba na lingina loba ke libala soki ezalaki ya yote soko zwaki libala ta mususu na ndenge mususu suka epanzana wana ngo ça sert à rien ya ko mimoni sa passe. Et puis na kobota ezaka nango mpe assurance te na libala parce que soki kobota pene ezaka assurance na libala bato baboti bana 5 6 7 8 même kutu 10 bakoki kodivorce te mais nga na yebi ke ata oboti bana ebele libala mpe kokufa nango. Et puis lisusu nini libala ya kisi esuka mpe kaka na nzela. Et puis lisusu nini mobali soko olingaki ye na voie normale lelo soki akwei olinga ye kaka mais soko olinga ye mobali peut-être na intérêt ya mbongo soki azangi ekoma ngai ya wana tolingana na ba intérêt te linga mutu na ndenge oyo mone olingeli ye eza mutu musu atuli na ye parce que azoboya na ye azwa mutu moko balinge ta musu na profit ya eloko donc kolinga mutu na intérêt te parce que soko olingi mutu na intérêt lelo soki mutu wana akwei obanda komona ya komi ngai ya komi bololo na misu na yo isiko ntango yo omona ya komi ngai ya komi bololo esika mosusu akokende kozala kaka na importance yango makambo oyo esalami. Donc soki ndeko ya mwasi abatelaki toujours ta mosusu libala na ye apesaki ta mosusu mobali wana toujours kaka valeur mais mobali wana ta mosusu alingaki akende kongo epe alingaka akanisa kaka ye conseil so na opesa libala soki esimbi te balashaka noki bobanda koya koboma na pamba parce que nazoyoka kuna ya mwasongo ya bakisi mwasongo ya boye mwasongo ya boye. Donc ça sert à rien koboma mutu pona mobali te parce que okoboma mutu lelo pona mobali lobi okufi na yo okoboma lelo mutu pona mobali ngo bomeli mutu pona ye 2 jours apamba epa nzambe pa bengi penza solo akufi osali lisumu ya pamba. Donc lisolo na ngai ebeti sata mutu moko libaku te natangi komba mutu te natie photo ya mutu te ata osoko kei place nini ozala na raison te parce que mama bijou atangi kombo na yo te mama bijou atie photo na yo te mama bijou apesi ka conseil ke toza bandeko soko oyoki lelo likambo ya bijou oyesaka yango monene te parce que on sait jamais oyebi te un jour bijou pa ozala na badossier na yo naza na badossier ebele mais tema aza fille de problème te on a un problème te mama bijou loba on a mabe ekutamela yo te. Donc toza assez à moi la vérité ya no malé suka eye banaka kaka tozala toujours biso tozala tolingaka toujours ba problème te. Donc tozala ka bien parce que muto akoya ko aider yo lobi oyebi ete. Donc c'est ça, il faut être forte soki omoni leloko ezo simba te otiki conseil na bayi kopesa yangwana. Et puis tolinga batu na intérêt te so olingi mobali na ona intérêt tango lelo mobali na wako zanga omona libala wana osepela nango lisusu te parce que olingaki na intérêt.
eza ba misusu pe azala bandaki na ona kolinga ona intérêt vis-à-vis ya kovanda na yo alingi openza pe ya solo esala makalango. Donc mama bijou na lingi bino mingi na lingi na lekisaka moi message oyo parce que moi na kota kota na bandaka batu eza te pona bandako yebisa bango ke lisolo na uti obeta eza ya koto te lisolo na uti ko beta oyo ona uti ko pesa mibali conseil ona ekuti koloba ke mibali pourquoi bozala bongo mibali pourquoi bonyokola basi ubandaki na mwasi na tango apasi ukomi na bomengo lelo sundoli mwasi wana eza lisolo ya awate lisolo na nga euti epa euti na bonne ndeko na nga ya mwasi siko zali le saku parce que balobi ekomi. Donc vraiment euti na bonne eza lisolo na biso te to longola penza ngona ba makanisi na biso ngape soki babengaki nga te ngape soki bapesa nga ba matière te meta musu pe na nga pe ko osala l'émission oyo te bapesi nga ba matière bapesi nga ba vidéo basala nga makambo ebele mais mama bijou alobi kipa mahamba batu te kipa ka avi na nga moko et puis na kipa avi abana na nga natalela kaka nzambe alingi bino mingi bozala toujours wana mama bijou alobi zala toujours na vidéo TV partager ba vidéo na nga kala mingi te nazo obetela bino lisolo ya ndeko moko ya mwasi aza kolela lobi mama bijou eloko nini nga na bima na nga na famille wana mais namona bango batikala bandeko na nga namona bango batikala nyonso parce que âge oyo nga nasalaki na libala na oyo nautaki mpe baparent na nga oyo nasalaki na libala ezalaki ya koleka donc nazala so baza na problème ezala fete ezala nini natelemaka mais mama bijou yoka baretour yoka makambo bazoloba mpo na nga bazokanisaka eloko nga nazongaka na famille wana ke nga natuli te bana wana nyonso to babotama na misu na ngai famille wana baza famille na mesanaki na bango lelo so baza na problème ata naza na mobali wana ko comprendre ke azalaka mobali wana efaza na confiance na nga ko comprendre pourquoi nazonga kuna parce que baza bato na mesanaki na bango ke nga na bango toza na problème te mais pourquoi bazoloba boye en tout cas zala toujours na Bidor TV lisolo nazo koya kobeta mikolo oyo ekosala yo ndeko oyo ozotala nga pasi et puis oko comprendre mokili ndenge nini etambolaka. Donc mutu so aza malamu olingi bobimisela ye ka baverso na bino mutu soki azolinga azalaka bien na bino bozokanisela kaka toujours mabe ezalaka nini au juste. Mama bijou alobi kokende te tala bapublicité na biso ya maison de passage na biso oyo eza na Irebu na Matonge na Irebu A37 benga mama bijou sala réservation ya place na yo ya kolala parce que ba place na biso mingi ezalaka occupé nazozela ondeko et puis natieli yo ba publicité otala o partager oyebisa ndeko nazokende Congo mama bijou sololaka bien benga mama bijou sala réservation et pas ya mama bijou okozala jamais desi et pas na biso toza na mini boutique olingi ta mususu tindela mutu parfum ozo mona ke moya kotinda parfum moko ezate benga mama bijou benga ndeko na aza na Congo akende kozwa parfum na boutique na biso yo solola na mama bijou do na poto nyonso tu esala makana oza ya besoin na ndeko na aza ta mususu robe benga mama bijou coopérer na mama bijou akende kozwa robe kuna yo futa mama bijou moins $15 moins $20 na poto. Donc toza na mini boutique toza na restaurant toza na taxi oto chewana ezokende kozwa bino bana poto na aéroport ezokomisa bino ti na Matonge na Irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo biso nde solution nazozela appel na yo tala ba publicité na biso partager vidéo na biso nzamba lola akopambola yo bye ka eye na kati ya Matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko
courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza la sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo, ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci. Maison de passage Nabiso. Bonjour la famille. Maman Bijou n'a pas présenté bino appartement Nabiso ezali chambre, salon, cuisine. Appartement Nabiso oyo tobenga kango appartement numéro 1. Maman Bijou lobi tal botala bino monde to sali appartement Nabiso ngebunge. Botala appartement Nabiso ndenge komi. Appartement Nabiso oyo ezalaka na matonge na Irebu A37. Appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ekomi ngebu. Mama Bijou lobi to bongisi yango pona bino bana ya poto. Bana mokili mobimba appartement la biso ya chambre, salon, cuisine. Botala ndenge ezali kitoko. Mama Bijou lobi kokende na o musika te contacter nga pona appartement oyo okozala jamais déçu. Na kati appartement la biso tozali na douche debout ya kitoko, toza na cuisine ya munene, chambre na biso ezali chambre ya lit de 2 personnes. Mama Bijou lobi benganga ozwa osala réservation na yo na appartement oyo okozala jamais déçu. Même ligne ekosa, inter ekosa, oyo vraiment la talu kaka ya mukie pamba. Mama Bijou lobi benganga okozwa appartement oyo eza na matonge na Irebu A37. Appartement la biso air moko komaka 2 chambres, salon, cuisine. Chambre bomoni ba porte o mibale lobi na ko filmer le bino partie 2 na ko kota na kati ya chambre et puis na ko filmer le bino lisusu cuisine nango. Awa ezali première chambre. Deuxième chambre nango eza na sima ya rideau oyo. Na kati ya 2 chambres na biso toza na ba toilette, ba douche debout ya propre ya kitoko. Na kati ya chambre oyo bozomona oyo ezali na télévision, eza na frigo, eza climatisé, ndenge moko pe lisusu awa. Soko lingo zwango 2 chambres, salon, cuisine, tofungoli tous les 2 portes. Soko lingo zwango chambre, salon, cuisine, tokofungolela yo chambre oyo moko et puis tofungoleli yo cuisine kuna. Appartement la biso eza na salle à manger. Appartement la biso ezali na ba kiti yango ya kitoko, ba divan na biso. Appartement la biso ezali na climatiseur. Appartement la biso totiaka ventilateur au cas où topelisi groupe tolinga batu ba utiliser ba ventilateur. Appartement la biso eza na télévision. Appartement la biso eza kitoko makasi. Eza na ba carreaux ya propre. Eza vraiment propre makasi. Maman Bijou lobi bozala toujours
branché bon ça la réservation la bino tozalaka na 7 places ba place na biso ezalaka ya kotonda et puis lisusu nini tozala biso kaka na 2 appartements oyo ezalaka na cuisine na kati yango wana mama Bijou alobi soko olingi okende congé benganga rapide mpona osala réservation ya appartement oyo moko ezali na première niveau oyo ezalaka na rez-de-chaussée bato bayebi appartement numéro 1 otala ndenge appartement numéro 1 ekomi ngebu mama moto osala séjour a te azwi 0 appartement na biso eza propre makasi mama Bijou alobi balali merci na moto nyonso to apesanga confiance merci na bandeko nyonso to bayaka kosala séjour nazobengisa bino ndako na bino bolinga botala ndenge ni mama Bijou asali yango lisusu mama na prix nini na prix mokie soko kosala ba long séjour à partir de 3 mois mama Bijou alobi $30 ya pamba soko kosala ba séjour moko ya mokie tokozwa yango na $40 appartement na biso avec $40 oza na appartement oyo oza mobimba malili lokola chambre froide ozala toujours branché bo s'abonner massivement na Bidor TV bokozala jamais déçu otala appartement na biso ndenge eza kitoko mama Bijou azobengisa bino bana mokili mobimba nazobengisa bino na appartement oyo ezobimisa solo ya bonheur ezobimisa solo ya kitoko babone na nga nyonso bato nyonso tubopesanga confiance oyo bokendeke na maison de passage na biso mama Bijou aza kobengisa bino boya bokozala jamais déçu tozokota sikoyo na chambre tozokota na cuisine mpona kolakisa bino ndenge appartement oyo tobongisi yango kitoko bozomona bamire bozomona ndenge tokomisi yango botala likolo ndenge ekomi botala likolo botala bino moko mama Bijou alobi biso nde bosala bozotala likolo nango otali bomoni ndenge appartement ekomi kitoko balobi te Bidor TV nde makambo nde mosala balobi zanga na yo nyonso me zala na mwa makuta mpona osala boye ifo mbongo mama Bijou alobi boconfie biso grâce na bino nde mosala ezokende bien nde bopesa biso confiance merci na bao babanda na biso ntango mire oyo bozomona ezalaka jaune botala lelo ndenge ekomi grâce na bino mosala mama Bijou do ezokende kitoko merci nazozela appel na yo tala numéro na nga na suka benganga sala réservation ya place na yo ya kovanda bokomona siku cuisine nango et puis bozomona chambre nango soki bolingi 2 chambres salon cuisine kaka bino 2 chambres nango ezali appartement numéro 2 nde komaka 2e chambre ya appartement numéro 1 donc soki moto ozwi appartement numéro 2 ezali chambre simple soki ozwi appartement numéro 2 ezali chambre salon cuisine soki olingi bofungolela yo appartement numéro 2 oyo ezali awa basangisi yango na appartement numéro 1 esalaka 2 chambres salon cuisine wana eza mpona bato bayaka famille ozoya na bana na yo na kine kobukana te benga mama Bijou sala réservation ya place oyo okozala jamais déçu toza na groupe na biso toza na citerne oyo totiaka réservoir ya mai sécurité ezali assuré tokota na chambre et puis tokota na cuisine toza na erebu bato minene bayaka bato bauta bapoto biloko kitoko ezawa awa toza na nyonso tosepelaka na matonge kotala mama Bijou tosepelaka mama Bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia waka nde bozomona eza epa mwa ya poto tika detika mama Bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama Bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez mama Bijou
chez Maman Bijou soko oyo kolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez Maman Bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa Maman Bijou pa Maman Bijou kitoko wapi pa Maman Bijou mwa ezali Maman Bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati Mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo Maman Bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela Maman Bijou alobi kobanga te Maman Bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée Maman Bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge Maman Bijou abongiseli bino appartement na biso Maman Bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko Maman Bijou alobi toza na problème ya maïté toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki pe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozora yango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na Irebu A37 te Maman Bijou alobi solution eza epa na biso aboye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge Maman Bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa deodorant na yo na poto okomona deodorant na yo na kati ya auberge na biso Maman Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te Maman Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala Maman Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-âge Maman Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 Maman Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique Maman Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te Maman Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone Maman Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na wana poto contacte Maman Bijou na numéro wana